c'est-à-dire tous en efficacité mais et ça libiso présence à maman dit maman et ça libiso bien mais le mot salinga ya kokamwa église ezalaki makasi mais na passer na bandi bango so bayiko yamba maman donc kada maman moko non je manque même les mots hein donc kada maman moko vraiment donc maman moko na si batu nyonso bazokamwa na bana ya venir bazokamwa nde maman nyatia vraiment merci na maman merci lisusu pena na maman na sepeni Toi, on a ça a été. Biso artiste, comédien, tous a négligé. Mais mon tapé, c'est biso valeur et ça maman. Donc Zambé, après ça est belé. Maman Tiga a sauté tant à passer. Toi, on a ça a été. Biso artiste, comédien, tous a négligé. Mais mon tapé, c'est biso valeur et ça maman. Donc Zambé, après ça est belé. Donc Zambé a Tiga été. Après ça est belé. Donc merci maman. Ceux qui l'ont biso artiste, les autres toujours tellement boé. Et ça grâce na yo. Mais maweza kaka frère na biso dadi atiki biso. Zamba sur le coup, ça va tenir ça. Mouta éternel à Zate. Donc encore une fois, merci maman, maman. Merci Gaga. Donc soit merci d'abord vraiment au fond du cœur et puis n'a pas si vraiment nous là maman. Kada maman moko non je manque même les mots hein donc kada maman moko vraiment donc maman moko na si batu nyonso bazokamwa na bana ya venir bazokamwa nde maman nyatia vraiment merci na maman merci lisusu pena na maman na sepeni merci na Damien Dimonekene. Merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup à Maman Olive, la mère des opprimés. Maman Oya Yokaka, doléance ya biso artiste et comédien, balobande baokoloba, basalande baokosala, tomesana na ebongo, tolingake bongo, et lelo na matanga dadi amonani. Nous disons merci maman. Merci vraiment, merci na oyo so sala pona ba comédien et nous sommes derrière vous. Que Dieu vous bénisse vraiment. Merci. c'est-à-dire tous en efficacité mais
esali biso présence ya mama di mama esali biso bien mais eloko moko esali nga ya kokamwa église ezalaki makasi mais na passer na bandimba nyonso baye koyamba mama donc tande batelemi donc ya grave vraiment na bito commentaire nini okoloba papa donc merci na mama na eloko koloba kutu te donc na pas eloko koloba te donc merci kaka na mama ebele nzamba mona ye nzamba batela ye merci na presse na mobimba ya damedi monekene fulangenge donc bandakala quoi donc merci banégligera biso pourquoi mama na kolia yango banégligera biso pourquoi toza bato tosalaka mosala monene tosala mosala monene na bapays mosusu bato lokola biso bagabriel me naza boye te batalaka eloko wana parce néglige biso pourquoi ata kokunda ya pamba bapesaka biso honneur bapesaka biso honneur en tout cas mpona dadi en tout cas non batika babla esika oyo bino bozali kozuza mpenza mpona kolela ndenge eza wana kolela à l'aise toelaki mindondo wana libanda martir wana ekosala bango nini libanda martir kolela dadi na mikodi basepelaka na ye martir wana okosusu martir kozolela dadi ekokute bango combien soki musicien akufi bakofungula martir wana martir ekofungwama soki musicien akufi bayedi pepe ekofungwama foire ekofungwama et pourquoi bien tosala nini toza biloko nini biloko pamba to banini place ezate musicien akufaka kalobi bongo ande place wana eza pasi ya pasi c'est mawa mais tomona ndenge tokomona tout à l'heure mama bon nayebi te bato bazalaki na kati peut-être basi bapapose eka naza peut-être fini mais oza na mama moko pembeni oyo asuma place ozomikosama esalaka mpenza bien entoutca nzambe apambola makoleka pesa ebele prière na biso komi moko ezanzambe bato balobai babi aza mamiandam